Voilà, tokolemba te kosala nzambe oyo parce que azali bolingo yango na bonzambe tango nyonso tozali toujours koyamba basala nzambe mpo tomona bonene ya nzambe parce que basali mingi bauti na banzela ya mabe batano banzela na be kasi lelo oyo nzambe azongisa bango na nzela yango biso mpe tozali wana mpona kotambusa tango nyonso sango elamu mpona kosunga bandeko oyo bazali na baproblème yo mutu nzambe ozali na pasi yo mutu ndeko ozali na pasi ozali koluka libala ti olembi soki oye na Yesu obongwani ochanger comportement na yo okozanga libala te lelo nazali na esengo ya koyamba lisusu Pasteur Rémi oyo azali liboso na ngai toyamba déjà awa mais lokola temps na biso ezalaka limité nde yango aye kocontinue lisolo esika esukaka Pasteur Rémi pour un rappel, on dit qu'on rappelle bien que Azali Pasteur ou ayaki alobeki na nzela na yaki bonganga abomaka de des personnes ngai salanga somo awa et salanga vraiment somo awa mais ye to continuer masolo Pasteur Boni oya malamu na ngolo nzambe yo pesa nga somo tona mona ko be no somo obanga lisote po Yesu abuka deja mikuwa nyos Yesu abuka mikuwa nyos Yesu champion Yesu champion ndeni ni ndako nzambe ezokene malamu musala nzambe kimia vraiment eza makasi parce que nzamba azotia loboko na ye nzamba azotia loboko na semaine o déjà organiser nini ba séminaire to sali musala ni bon semaine toza na prière chaque tongo matinal ezolika na cité kitoko vraiment otozolobela la prière. La puissance de la prière. La prière est pour parce que mon pagan a outil au salam ben et kaka prière expliquez non c'est quoi la prière? Merci vraiment. Prière n'est na définition ezalaka dialogue lisolo ya mutu na nzambe. OK. Et prière et kangolaka. Eza puissance moko ezali ko benda mutu. Atazalaki na banzela moko e banite menango ya losambo. Azokangola Pasteur Rémi tozonga na masolo na biso ndaka ko solola yo mutu bidleki biso lisolo awa ko zonga biso mwanda mpoto za lempe na idée bandeko bazali kolanda yo ba zonga sur na idée ona. OK, merci vraiment de cohéritier pour na kotuna lisuna oyo vraiment nazalaka na sengo makasi ya ko témoigner Nzambe oyo azwaki nga vraiment na liboto ba yebiete. Parce que nandimaka te que non un jour ngai vraiment na kosalela Nzambe pe ba robenga mosali na ye. Je me souviens eza na bachoko na mboka moko babengi yango Kamako. Bao bayebi kote ya Kasai Occidental bayebi eza frontière entre Angola na Congo. Na Kamako eza na eloko moko babenga force ya bachoko babenga ngo mukanda e mukanda wana me souviens tokotaka yango pendant une année pona kosala vraiment makama molili une année wana bazo initier yo komoko ki kobeta batu mbaso babenga lelo une année bonne ko lia na kati to bonne ko mela ezalika une année ba prière ezalaki na ndengene wana ezali toujours ba une année ya ba initiative kaka bazo initier yo ndenge nini okoki kosala vraiment ba effet ya kindoki eza lokola nganga azo initier eloko moko boye wana ngabe babanda ko initier biso tozalaki belé kolia vraiment malonga te ça te médiocre makasi et jusqu'à l'état ti mais tant vous avez kuna kati eloko bio moko tikolo ba bonne ko lia bien te mais espoir na bino ezai bon sala pour objectif nini bon to banda osala pour na kokolisa kokolisa vraiment force eza lokola na mokili nde toza na président toza na ba major tadi tozoluka mutu na mutu azoluka poste siko oya koki kozala nango na kati ya monde o vraiment emonanaka na miso te monde visible et de là je me souviens pour bandimaki ya solo vraiment makambo evandi kati no fosala action donc est-ce que première action na izaki nini osaki ompina nani bon première action nasalaka yango na mwa mwasi na mwa mobali parce que nayebisaka au dernièrement que nazalaka
hein, force vraiment amour forcé nyonso wana na banda osalela yango makasi adi soki kaka tali yo nalingi yo me yo boyinga omatoki tozaka yanga donc osala bablor na wana papa na oningizaka makasa makambo nyonso evandi bien. Et bon, les frères, mosusu pe azolanda asalaka biloko wana koteya ye nini? Bon, nazoyebisa ye litombe ezali kuna ti kati na Yesu nde elongo ezali wana eza biloko ya mokili, c'est-à-dire wana eza baplaisir moko ya mwa ta moke esengeli ayebaki mokeli na ye aza na bosenga parce que wana eza lokola azosalela ekelamu lokola ye etoke nzambe abenga namonaka liso na posa liso ozongela kuna te akomi na posa ke nzambe amemanga na lolenge ya lingi ndenge amemelaka nga de 2003 jusqu'alors azomemanga na étape wana et frère oyo azosala biloko wana azosenga na ye vraiment atika kuna vraiment eza kufa aya kati na Yesu kotenga pe na ye tozwa bomoi elongo. Oui, to continue biso après tant on qui on na deux frères wana. Bon, ezalaki sœur na frère moko. Ah, sœur na frère. OK. Ouais. Parce que moi sœur na linga effort. Linga makasi. Etalaka na monde wana basenga ka mutu oyo lingi. Tana linga qui est bon, ezaka makambo esalemi parce que nzambe so alimbisi ata mokili ezokondane yo eza leso nefe moko te. Alors à cela nasalaki mwa eloko kutu ya makasi te ntango tokutani na ye apasa rapport nde na transmettre ye eloko ezalaki epaki ye siko le frère bafrère na biso bazala lokoso na makambo ya mbongo wana azwamaki kaka na 100 kwanza 100 kwanza ya bangole 100 kwanza 5 kwanza 5 kwanza ouais c'est attendez pas le 5 kwanza ya bamba 5 kwanza vraiment oui 5 kwanza otoko benga ngo 1000 francs ah oui likolo nde ya kota parce que likolo lokoso na ende esalaki non na maîtriser esprit na ye lokolo ezalaki faible je gagne pour être dans un titre dès qu'on a ce que ba maître puissance pouvoir emataki na koza na sikte makasi sikte vraiment ya kosakana te so tali boyolobi ya solo sataka même azape moi bien mais azavatre azape moi bien aza vraiment vatre ayo comprendre que azavatre tant on a longé na ngam. Okay. Mais tant on zala ikuno bana oyeba te kuna eza lokola bazozipa yo elamba ya mwindu na miso moi yo comprendre vraiment ezate tant on l'excite personne wana le pouvoir emataki sko etikalaki non nazwa père nazwa mère je vis parce que nalinga mama nanga makasi koleka papa non bosimba te soki ke balobeka papa nalingi na salami mais lokola maman na lingi makasi vraiment tali condition na benzambe lokola lalaka te ndaki kosala kino atindi mosali na ye po ete kimia ekota ntango mosala ye première fois yomona na néo apostolique bazosakola et c'est étonnant néo apostolique basakolaka te kuna basakolaka te nini révélation te donc kuna lite ya kaka batindi baprêtre baye ntina ndako na biso azalaki ya kolala okika bala moso non bazobenga apôtre wana comme on est Rémi Kazemo akena déjà retraite na otako yoka dernièrement en retraite et gloire à Dieu parce que à travailler lelo nazwa nzela malamu vraiment oyo ebele bakomi kolanda po ete bandimela mpenza nsima na nga. L'homme de Dieu soki kosunga bandeko oyo mpe bazali na banzela wana ndenge na début olobaki na église dernier temps bozopesa message
ya prière oko orienter bato ndenge nini lolenge nini bato bako ko prier pona balongwa ba problème na bango. Merci. Prière nanu eloko ya liboso na prière moto fo aza na kondima. Tango oza na kondima, deuxième proposition ezali moto azala déterminé na prière oyo azosala. C'est que nous appelons la détermination. Mais ce qui moto aza na kondima mais détermination ezate omona ke ezo bala na vraiment. Alors bandeko vraiment nazo senga tozala kondima quelque que soit passe kolemba te. Dans la Bible ezoloba na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 alobi to sambila to lembate. C'est-à-dire lelo oko sambela omoni ke non esimbi te ko lembate. Oui. Hein? Lolenge moko elobami na mwasi oyo azalaki lié pendant 18 ans. Oui. Luc 13 verset 10 à 15. Bible ezoloba ke Yesu azoteya na synagogue akoteya na ye ezalaki na mwasi moko azalaki wana azalaki animé na esprit ezo rendre ye infirme. Esprit wana ezokomisa courbé, c'est-à-dire azozala courbé o babengi na linga nkunki. Voilà. Talaka linga la vraiment asimagazi. Nkuki wana ezobima. Lolenge Salomon alobaka que non, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Oui, oui. Mais Jésus a dit ce qui est courbé est capable à se redresser. Yangwana soki mutacheka kondima na kati ya losambo pe aza déterminé nyonso ekozala bien. Orientation ya liboso ezane kondima. Mais balobi kondimière ndia iloba siko mopagano oyo ayokaka iloba nzambe te. Bon, tu sais lelo tozana biere ya mosusu. Hein? Tango azana mopagan, ngata nazale mopagan, abana ko niema kama nzambe. Mais tango na komi parce que appelle ye. Hein? Mutako yepa na nzambe te sa ke nzamba bengai. Ezana ta. Comme mabe na biso ba chrétien lelo ekominini. Tango amoni nako vana na yete. Nako mela na yete. Mais yo tango zokima mutu wana ako changer ndengene. Apôtre Paul po baya kondimela ye azalaki lokolanga mobomi parce que koboma ezateka koboma batu 1000 soko bomi ata mutu moko na liste ya babomi oza déjà. Oui, oui. Mais apôtre Paul tango azoyebisa batu ke non nzamba tindinga batu bandimela kiete bamona ke kaka non azoya ko masquerer bango po ete asala nini aboma bango lisusu. Oui, oui. Alors nde yangwana ya zoloba ke soki na komi epa ya bapagano nazomisala lokola mopagano mpona koganye bango bakoma epa na Christ. Oui. Biso bakretien po toganye bapagano bakoma epa na biso eloko ya liboso comportement na biso Faut tout changer comportement ya na biso. bango. OK. Tu vas trouver que mutu azosambela mais kati na ye aza na koyina. Mwana na nzamba kola na kanda te, mais il y a beaucoup de chrétiens okuta ye aswani na moninga makangeli ekanda. Comprenez? Okuta mususu azosambela mais aza na vie ya koshina bato. Vous comprenez ça? Tango ozoshina mais aucun na losambo ke kosambela. Est-ce que nzamba koyoka losambo na yo? Ayoka te. Yangwana Esaïe 59 verset 1 à 3 Bible ezoloba ke Nzambe azoloba ke mato na ngeza yokanga te loboko eza mukuse te mais loko ezotia séparation entre ngana bino eza masumu ezosenga na biso nanu tozala ba exemplaire eti ngai naza exemplaire na bato bayebinga lelo so tokengo na Chikap tokeno na Kamako na Angola na province ya Dundu omona ke etuluku ya bato bazolanda parce que bamona onzamba sala mais take yo bakolanda yo ndenge ni parce que Bible lobi bokoyeba bango na bizaleli. Est-ce que yo za nezaleli ya mona na nzambe to za nezaleli ya moto yo alate longi ya meme motema ya koi.
Toujours mon bango ebele na kisasa. C'est ça. Alors ce qui est important ezali na biso ekoki koteya bato. De nazana yo. Nako yebiso ke non nazabo eloko ko confirmer yo eza comportement na ngai. Etamboleli nanga. Misala nanga. Parce que bizaleli nanga soki eza mabe jamais bato moso bakola nanga. Et chaque tongo du lundi à dimanche toza culte matinal. Ayebisa même bande kon église na lobi avant que obongisa na église bongisa nanda. Il y a des gens mosusu bako panzana na ndako. Esikaza. Il y a des prophéties mosusu ba pesi pa libote kabwana. Papa na mwana balia na lisusu te. Pourquoi? Est-ce que Nzambe tango atindaki mwana na ye atindaki po ete aya kokabola bato to atindaki po basangisa etinda wana ezosenga na biso pe toyeba prière eza malamu mais eza na ba condition oyo ezosenga ya kolandela. Donc prière et utambola kaka na connaissance ya bonzambe. Parce que soki connaissance eza te moyen te que moto akoki ko se redresser. Parce que moi so abano kende chaque jour na table pendant 18 ans. Oya zalaki na table o babengi synagogue. Mais pendant 18 ans wana akutana kina lobiko te. Mais kaka jour moko la Bible dit Jésus l'adressa la parole et dit alobi est-ce que ozana bosenga obika Yesu azotuna ye alobi ozana bosenga sani obika na maladie na yo eza pe na mutu mususu po abika hein et senga vraiment ba opposer parce que Yesu atali que non angumbami ba yeko tuna ye est-ce que ozana bosenga sani obika azana posa ye bana kondima na ye exactement parce que yebi que vous êtes déjà malade. Tango esalemi Bible zoloba na verset 16 à 17 nam na 15 chef ya synagogue asiliki alobi pona nini Yesu azali koopérer miracle na mokolo ya saba et saba eza dimanche tende bato ba boule lelo biso ba chrétien toche saba eza samedi nde ezalaka pa bayuda mutu asalaka eloko te. Mais les lokola na balwa na biso ba chrétien montona moto ya na visionné abambi. Alors Bible zoloba ke mokozona siligaki tant que Jésus zoloba makambo o banguna pe bazalaki ka pembeni wana. Alobi cette fille qui est une fille d'Abraham mais Satan tenait lieu depuis 18 ans n'a-t-il pas la délivré le jour du sabbat? Vous comprenez? C'est-à-dire, esenga tango ya ndimi, de Yesu azui pe pouvoir ekosani ekokama. Mais soki mutu ana kondima te. Eza lokola ozozwa mai ozosopa na mukongo ya koba. Est-ce qu'akopola? Akopola te. Papa Riche, akopola te. Yango wana ozokuta lelo ba prière ya ba chrétien belé. Eza lokola mai na mukongo ya koba. Yo vanda te. Vanda te. Moye pe asorola ezate ayoka pete ke maiza ne muso amona na sambeli mingi ezosimba te o sambeli mingi est-ce que position zali eza position za mazoni ngoza d'interrogation. Merci beaucoup Pasteur Rémi tozali mana esengo ya ko succès témoignage na yo parce que ezaki tema mulai toreki ko lobela ngona mbala moko te to sengi yo vraiment merci beaucoup pour la disponibilité oyo ondimi kotika bana nzambe oye pour le la piba obazali ko landa biso na batando ike to sengi yo merci beaucoup. Merci vraiment de merci. Merci.